DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengoza ya biso ya koyeba ke boza kolanda biso ebele na ngonga oyo. Merci beaucoup pour nango. Actualité ezali vraiment makasi na ngonga oyo tozali kosola na bino. Masasi ezali kobeta aux alentours ya Zando ya Munene. Tolingi toyeba pour la nini masasi ezali kobeta, mais avant tokoka ko aborder sujet yango na boko permettre toyeba na ko rappeler na bino ndenge to mesani ko rappeler na biso nyo surtout que coronavirus ezali toyeba na komi batela en respectant les mesures barrières ndenge ba kondi basengi biso. Vous voyez que seule prévention est efficace contre la maladie wana, alors tomi batela potoye bako batela pe bande konabiso. Nangonga oyo ndenge to lobby na Zando ya Munene aux alentours na yango masasi ezali kobeta tomituni pourquoi na état d'urgence obiso tozali police koiko se permettre kobeta masasi ezali na ordre ya nani ndelo kotoza kolinga koyeba mais avant pour la ko permettre na bino bo bozali kolanda biso boko ko comprendre likambango tozoloba nazo proposer bino bolanda élément o muke ensuite toza kozonga pour que tokoka ko poursuivre vraiment muke analyse to lingi to sala par rapport à situation wana. Merci beaucoup. Je rappelle que bozolanda DMTV bo s'abonner pour la bozano na abonner te bobo sa na cloche à côté te au cliquer ou comme recevoir une notification sur ma prochaine vidéo pour mettre en ligne. Bon, on va tout de suite après.
Voilà, boti kolanda wana moi image ya illustration par rapport ya o izali kolekana na niveau ya grand marché. Ce qu'on a proposé bino bolanda un des acteurs politiques o yo azali pe moi na commune ya Kinshasa azali justement très attaché pe na likambo zando wana muneno azalaki ko alerter batu bandakala par rapport ya problématique ya kozongisa zando munene to pe ya kosala misala ya ko réhabiliter yango ndenge zali kolobama na gouverneur Gentini Ngobila natiki bino bolanda. Il s'agit de Médard Kankolongo malobanaye parce qu'il y a s'adresser directement na Gentini Ngobila kebisie pe a lobby na makambo ebele bolanda. Ensuite nous revenons pour que tu analyser moi mon situation ngo et puis to ko conclure les solo na biso. Je rappelle encore une fois que vous allez kolanda DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Deuxième partie que concernant la na moyo yo na ina bisango bila boye papa awa tozala yombite oyebi na fanda qui n'a réfléchi comment magamumbi ça le c'est maintenant que je comprends pourquoi abomisa batu na yombi yo zomona un gouverneur ça ba formation gratuite de mesdames ko tikanga baloba na ngate soza il faut répondre yo déjà ozolinga tolobela ngo te nako suspecte yo deuxième voilà naye ko comprendre pourquoi na yombi batubawe c'est aujourd'hui que je comprends ngai lelo na comprendre pourquoi. Est-ce que tu peux t'imaginer que un gouverneur il utilise un langage de la rue, un langage de lango yabayangi yabapomba, et puis vous voyez Zande Kangami pona coronavirus ndeto profiter il n'a pas programme pour la Kinshasa, il profite ndeto profiter un profiteur et puis d'aider gouvernement tout de nos salamboga na biso yem to de nos salamboga c'est modernisation ça contre modernisation on va maquette c'était Zando il veut ça la maquette à 5 chantiers que donne on va mettre à 5 chantiers on va n'ambo quoi ah yo ça la carte maquette à 5 chantiers que donne il nous a dit qu'à la mingi te ka ko chaba train au moins c'est qu'à la mingi tango ya jao année passée à Kochaba train électrique, notre pays va tout se courir et zater. Il dit que Kochaba comme la presse ici, nous nous avons gagné sur le Saga. Vous comprenez que tout le monde a mis tout à train. Qui ne peut pas le mieux à profiter à ça qui ne peut pas. Qui ne peut pas c'est un programme. Dans un programme, il y a un chronogramme. En conclusion, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Eh, ben, de quoi il est plus papa Nangai. Il nous fait ça pour nous les minutes. Parce que nous sommes comprendre bango te. Donc, bakomi ko kitisa le bango. Ngai na ko senga lelo. Bana kisasa totele melango bila makas. Merci déjà Kapolo. Na ko senga ezala bato ya CNC, ezala bato ya bakali, ezala bato ya société civile. Tokanga na limboke totele melango bila. Ngobila yo muto ko sala mboka na yo okuta biso na Kinshasa otayumbi okutikela biso Kinshasa na biso tokotele meloki na suka diko ah basa biloko nini yo pe pa jana makamni wana no tourner démocratie e ba ngote ono le bisa kanda ba anda mais ça pesa mutu tu kanda yo mo directeur mutu nyonso un gouverneur de ville. Un gouverneur de ville à Salafamakambu, na président. Bino bato wana mboka poto botala Kinshasa awa ndenge makambo ezosalema. Botala ndenge ezosalema lelo. Ifo bakanga kabila wana na ide oya. Balingi doit marcher sur la terre. Piège Mogulu ensemble. Kabila zo kwa mbriende Kinshasa c'est Kabila batanga meye kuna FCC pardon FCC ekokende kusila baje no ba ekela ngoka musika bakanga nde Kabila muntu
azokoderange biso nde na kati ya mboka na biso azwi ngobila wana azali moto ya kabila nde kabila moto azokotisa bagere ezala bakote ya baboma kuna nde bandeko na biso toko bazomona mpasi baeglize ya nzambe awa kokanga babiloko ya ndenge wana bato bazonyokama bato bazotufringe na mboka na biso nde bagene tozozwa bamisala te posibilité eza te kofanda na bandako toza ebelebele bandeko nanga kuna tozonyokama nde na rezo botalela biso nde likambo awa lelo ezali mardi awa na kisasa eza somo donc bazobeta bato bagazi bamasasi mpona ngobila wana moto akabila ebongo mpo ya Tshisekedi pouvoir azwaki eza ya solo bon ye teketi pouvoir azwaki nde basalaki bafo na kabila nyonso ya kokoki boye donc ezali oyo ekomi bamakambo mosusu nde na moko ekomi bamakambo mosusu biso basiani boye tokozala na mamisala. Voilà, Toti Kolanda, Médard Kankolongo, point de vue naïe à Pessi, et Tolingi to comprendre pourquoi est-ce que Massassi Zaliko Beta Nazando. Tout va par cette décision du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde. Oyo, je rappelle Azali, ministre autorité de tutelle, topé hiérarchie, il y a Jantiningo Bila topé, il y a gouverneur Nyon surtout Pondé, Azali hiérarchie, il y a Itali territorial, donc province Nyon surtout chef hiérarchique en tout cas, Azali ministère il y a intérieur et donc VPM Gilbert Kankondo Azali justement ministre il y a intérieur en ce moment na Mboka na biso. Azui décision, il y a Kosenga na gouverneur, il y a ville province il y a Kinshasa, à Koko sursoir nanu travaux azali kosala na niveau il y a grand marché mais ce dernier a kangi mato ya lobby misala wana eko continuer donc à défier hiérarchie na ye déjà loko wana quelle que soit raison oyo Jantiningo Bila ko avancer bien sûr analyste politique et c'est un débat où ezali wana bazako loba ke Gilbert Kankonda zwa ki décision na EP sans qu'il a consulter gouverneur et donc du point de vue Jantiningo Bila zali ko bimaloko là un ordre mal donné et que vous allez appliquer souvenez-vous altercation moko salamaka entre Jantiningo Bila na commandant ya ville province ya Kinshasa ou ya police numéro 1 général Silvano Kasongo oyo Jantiningo Bila za ko na Silvano Kasongo nani apesaki na Silvano Kasongo instruction koka ko empêcher na batuneti ba banquier ba koka ko accéder na Gombe c'était au lendemain de décision en confinement ya Gombe tu es que police azala qui vraiment empêcha qui systématiquement ba travailler surtout ba kota même na ba oyo ba ezala qui prévu que ba ko accéder na Gombe selon sur base de la décision au gouverneur Azwaki et Silvano Kasonga zaye kolobana sur instruction de la hiérarchie Jantiningo Bila devant les médias zaye kotuna la hiérarchie c'est moi la hiérarchie azala qui koganga et le lot comment na yemoko Jantiningo Bila ko boya ko respecter hiérarchie ça nous étonne beaucoup tout zaye ko mituna coalition oya FCC cache jusqu'à quand bolandi même Médard Kankolonga lobby batu ya UDPS va se faire respecter tezali ko banda yemoko na chef de l'état certaines décisions zali ko joie et basali ko boudé yango basali ko boya ko appliquer yango tala siko même ministre il y a intérieur mais problème mususu pe zali ministre intérieur zali pe koloba likambo même na propre parti na UDPS baza ko boya ko exécuter yango yé pas tali sina mukili mobimba que présidence ya Jean-Marc Kabunda ou azali ko assumer intérim wana pe secrétaire général Augustin Kabou ezali illégal et sengeli ba ko rozonga na formule ya kala topé comme indisponibilité zali na niveau ya président ba appliquer ba statut na bango ndenge sengi ba ko travailler avec triumvirat ndenge zali prévu avant eux ko mema bango na congrès pe ba osala l'élection pour ba élire président Yassika ba animateur Yassika niveau parti politique mais kuna boza komona que ce soit Kabunda ou Augustin Kabou baza ko continuer ko poser ba acte toujours en tant que président il y a UDPS ad intérim soit en tant que secrétaire général alors à partir du moment où binomo ko boza ko to samona na bino UDPS comment voulez-vous que Jantiningo Bila azali à PPRD PAFC ça ko kakoto ça et donc voilà dans le désordre dans lequel nous
nous trouvons. Et maintenant, population et se ranger derrière décision, il y a vice-premier ministre, il y a intérieur, se retrouvant derrière cette décision, Alingi a accédé. Nakati, il y a marché central, puis Azali a empêché la police qui a tiré, il y aurait des morts. Cette information reste bien évidemment à confirmer, mais c'est malheureux. Biso, vous savez que dans le contexte actuel, contexte, il y a état d'urgence, comment police et beta Massassi modèle, quand on sait avec quelle facilité, bon, beta Massassi, alors que Bakoyiko usé n'a pas moyen, avec des armes non létales pour disperser la population, par exemple en utilisant des gaz lacrymogène ou bien Bama Yamoto n'a réutilisé ailleurs, mais ici facilement, Massassi beta Maka est mort, d'hommes s'ensuit aussi vraiment facilement. Et responsabilité na Makambo et Gentini Ngobila Ezali clairement établie parce que vous voyez déjà qu'avec antécédent na les kanaki na Yumbi kuna na province il y a Maïndombe beaucoup bazala qui très réticent à l'idée de le voir devenir gouverneur en ville province à Kinshasa. Mais Kinshasa c'est la facilité Kimbuta c'est vrai, on peut lui reprocher tout. On peut lui reprocher Makambaba détournement ya Mbogo, on peut lui reprocher mauvaise gestion na ya salubrité ya Kinshasa, mais Kimbuta avait su maîtriser Bakinois parce que hier à Zalaki qu'on prenait plutôt dialogue et non passage en force, parce que écosimbate, parce que et surtout dans le contexte tozali où la population quinoise particulièrement a commis Nasuka, donc au 4e état d'urgence tozali 1e état d'urgence de trop où tozali quoi asphyxier population. Gentini Ngobila attitude naïe ezali ko pousser population na soulèvement, et je vous assure que ce soulèvement salami na Kinshasa, je ne pense pas qu'il y aura des gens qui vont s'en sortir pour to yebitendeni ekoiko suka et sengeli na bao bazali bakondi, notamment chef de l'état, puisque Gentini Ngobila zo respecté vice-premier ministre intérieur te azali hiérarchie naïe, et sengeli chef de l'état ko taper sur le point sur la table pour na kozongisa makamnanzela, parce que les Congolais ne peuvent pas mourir kaka pona likambo. Il y a grand marché. Oh, d'ailleurs, du reste, tout allez comme on a clarté. Gombe Zala qui confiné au départ pour 14 jours, mais il est là Gombe Zali qui a confiné. Et Gombe Kangami, et dans l'entretemps, na kati ya Gombe Bato, bazali ko accéder na Gombe Baza, comme on est là, comme on côté misala moko ezo salamate. Et la question qu'on se pose, pourquoi Gentini Ngobila tia qui grand marché priorité naïe, alors qu'en réalité, tout le monde y peine au début, il y a des travaux à côté, alors que programme naïe Zala qui kinbopeto, nous pensons bien qu'il aurait pu profiter justement dans un moment où pour qu'il y ait assainir ville ya Kinshasa, en commençant par miroir ya ville ya Kinshasa ezali Gombe. Et c'est quoi puis d'ailleurs gouvernement yangomoko gouvernera pardon yangomoko ezali, mais yo tozali comme on azali ko wela zandoana, il y a certainement des intérêts obscurs toujours possède à gagner encore plus d'argent avec tous ces Indiens, ces Libanais qui viennent prendre le monopole sur nos commerces, que ce soit même des détails alors que c'est interdit par la loi. Je rappelle que syndicat et vendeurs ils ont entrevoir une grande marche le 16, et donc ce qui situation est bien gérée, il y aura beaucoup de morts, et je vous assure la situation peut devenir incontrôlable. Nous en appelons donc à la vigilance du chef de l'État à yebake acte au gouverneur azali opposé ezali de nature ya ko garantir sécurité ya mbokate ya ko garantir sérénité na population. Le chef de l'État en tant que garant de la nation sengela ko s'assumer à la décision qu'il faut pour mettre fin à la situation. Les Congolais ne peuvent pas et ne doivent pas mourir parce que Mazaro Luka survit na bango. Ça c'est intolérable et c'est inacceptable. Et nous pensons que Massassi Zali ko betawana koki ko aider biso na ko déloger ba militaires zambiens oyo bazali ko continuer ko occuper une partie du territoire na biso na province ya Tanganyika, notamment côté à Bamo Bawana, et ko kende ko déloger ba ADF Nalu o bazali ko continuer ko boma bandero na biso na est kuna notamment na Beni voire même na Ituri, plutôt que boma ba o bazali ko lutter pour la survie na bango. Boyebi que situation oyo et mettre bato en difficulté makasi tolobaki yango toloba yango pe déjà coroner zo boma bien sûr, mais coroner zo boma peut-être moins de 5% il y a bateau bazali infecté, mais nzala je vous assure zo boma plus que Corona Owana. Voilà un peu, ça un peu coup de gueule. Hein. Vous comprendrez que Toko réagir aussi un peu bongo, parce que c'est quand même pas normal que Massassi Betama, Batuba Zoka, Batuba Koufa
po bazalika koluka ko survivre et ça en normalité parce que encore il y a un conflit entre un subalterne na hiérarchie na ye, ce n'est pas normal. Il est temps que respect ya mibeko ekoka kozala respect ya hiérarchie pe ekoka kozala na mboka na biso. Voilà, tout comme na suka ya réflexion na biso moke. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez-nous aussi un commentaire. On peut continuer à échanger à travers commentaires. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne DMTV, merci beaucoup. Si vous êtes abonné, cliquez au comme abonné, comme ça la cloche et qu'on permettre à yo au comme à notification sur ma prochaine vidéo pour mettre en ligne, bien entendu. Et coronavirus, tobo santé zali réel. Seul traitement efficace, c'est la prévention. Tu continues à respecter les mesures barrières pour te survivre à la maladie. Comme nous avons dit, DMTV vous dit au revoir.